Sera Mokili, en direct. Vous avez un artiste là, au vieux Junior. Mais au Lobani, ouais, dernier de mer. Ouais, mais maman ministre, il faut auto marquer présence. Surtout aux alliés, c'est peu lié à trop. La présence, il y a tout le monde. Ban à Paris, ban Europe, maman ministre, maman Pauline Zongo. Malgré Malili, tous alliés, Bisogno Soto, Kunda Maman, petite sœur Nanga Moko, il y a une petite sœur Abaka. Je mets le peu bazar, Kim Kabongo, camionnette Mbola, on sentit normal. Voilà, bien. Témoignage de belé. On a retenu la dernière minute, la dernière mi-temps, tant qu'on vient beaucoup le grand musée Papa Wemba Koufi, tant que tout ça les hommage, na sali clip, na y devant restaurant ya ma Pauline, ya maman ministre. Maman ministre ibi singa rubi vient ngai juna simanga na liboko tole la Papa Wemba. Na gauche na ngai Bozalaki bamona Pauline bazalaki na leki na ye mususu na simbi na liboko tozolela Papa Wemba nakanisaka jour wana azebisa ngai vie na ngai wana bapetite sere ngai na Pauline Nzongo mama ministre baleki na ngai kati basoutenir ngai trop na mboko oyo il fallait na marquer présence na sepeli petite sœur maman Pauline nayebi papa na bango très bien Nzongo les akati ya bakini ntango toza bapeti wana pire vie na nga bana nayebi bango tu nazosouhaite nazoprésente bacondoléance na bana ndenge batikali famille Nzongo bacondoléance quoi zonga bien totungiso mingi te totiki yo merci spiritas en direct. Ah ouais. Vous comprenez, notre matériel, la place. Toka na matanga beaucoup comprendre matanga ezaka ko continuer no matosa toka na matanga système matanga nde na lobaki na solo Hakim Babi maître Hakim Kabongo les préférés ma Pauline ake Babi ba maître balela madesu ba maître balela madesu tenga maître star maître Hakim yo maître star les préférés star muninga ba riche donc voilà maître star madesu on a la route madesu siko ba maître o balela madesu olobani pomera ke même tazaki danger na sosa madesu badame quand on parler va changer la forme de bango ba sombi badame na parler pour la parler resto foko to dame normalement bien vite fait OK na on comprend c'est ça pas parole maître Hakim Kabongo les préférés maître Hakim Kabongo star les préférés dans la bango là c'est moi dans camion c'est moi la vieille du Nadia non tous ensemble tout ça ça fait mon donc tous on a pu se voir la maman camionnette Mbola pas aliawa balobi maître aspect
Non, ça peut moi split. Pour y aller, on va mettre la split. Non, qui n'a pas de c'est beau. Babi, il y a un bon côté. Qui polique une couffe. Et si la terre, papa m'a le baguette. Et si la raté, jamais. Vieux Bayar à Kenda. Le Loma Pauline, Wilin Tsonga. Le Loma Pauline, de Rossi la jamais. Camionnette molle. Na autant tout na kimi anga bi ba mettre au balela madesu ba mettre balela madesu ba c'est belé. Il y a bio il y a madesu polémique était mais ser na biso soka zaki ndé danger na madesu. Yango moni nga na zo tana moni ba mettre pour mettre pas linga leli bende un mot ma Pauline a betelier pena madesu okoke na ona semu okoke na ona loso merci quoi kei to yotika e tana moni otala mettre aspect na si yo liara ba diététique ba nini libende mais avec diététique il y a mara mettre liara ni madesu mettre premier président babi ba pote belé non des solo là et ça na matanga bo comprendre mais na matanga toujours ba retrouver salara ya on a minicho olobani pona disparition ya mère na soma Pauline leo moni bina le loki jour musala ba biso to sala rapina ba lelo samedi mais to tiki boulot parce que maman oye après ça ba to mini posa baza la bien ba poto ba aider batu pour maman bina aider batu mingi ba biso pe to pasa ko ninga sala pona ninga mo la communauté o za bina grande sœur abena grande sœur o nga bina na opesa respect kasi maman ko boboto dans mo to sala lelo ko la ya on a passe on peut de prendre habité mère malo zalaka donc on a habité à part mais tu as na yeko ko na maman pena na poto mais utake kuna nzambe pena mbele semo azala kimia camionnette mbola toujours la leli laïque. Moi je dirais courage à la famille Nzongo, bébé Nzongo, Arata, Didier Nzongo, Galon Nzongo, la famille Nzongo. Moi j'encourage pour mon recota, pour moi bigué, ceux qui m'ont rasé bitu même sous soyaka. Donc pour mon refoué zala, bon avancer nègre, bon avancer. Donc courage à la famille, on vous a soutenu tous ensemble. En direct. Voilà. Nabia, yemo sigo. Mbuta na bango dépasse bana nora solo babimi ba grand nord kaka matanga ngai te nabia natali robo yo natanga bisengo ba orthodoxe ba e donc kaye kombo bena linga yango ba orthodoxe ba e tala yo mo Scandinavie pour l'enterrement sert na biso bateau pour faire un nord longtemps son nom repose en peu on va dépasse qu'on ninga usape nzambe te moi pour la musape mutu exact tango ya Yesu c'est le cas malgré la tirobe abatan okolobani balobela ngosus pona ninge disparition sert na biso famille na ye sosan ba mes condoléances à représenter na ba tutu ba Hollande biso parce que ba Hollande biso partout dans le monde pour toi en direct oya soanga bien en direct des cimetières des panthères en tout cas à 2 ans à cimetière des panthères et Hollande en fait c'est vrai biso ma Pauline en fait bon mutunyo c'est tanga ya na matanga ou bien ko kunda donc ya na ndenge na yema ngai tanga utekin biso to yambaki to vanda ki na immeuble mo na Saint-Ouen yango esenga epena ke naza na matanga mpona bato lokola biso soki bamoni mpena ke oye te na matanga na nkango biso benga nkango na participation na yo donc nakendeki nango yango na lelo jour akokunda esengi mpena ke naya en tout cas vraiment c'est ma sœur et son âme repose en peu merci nasepeli merci beaucoup pour témoignage na yo grand journaliste pas aliawa ya koma rebelle na bita ça comment pour na manzongo d'aller balar na ba publicité na journal a foutu na be gudu nyongo na na coopération na ki na pesa na pesa alukela mutateka azu a pesa ko pa nièce na ya oteka nièce na ya melinga likonda sur 500 combien
nakomona so ndenge kozwela na ngai te nakomolela mapona tuni ngaka question obimi na ye te nabimi na ye te mere nakopala sa mbongo esimba te mama Pauline Nzongo afutela nièce na yo na 500 kombela mbongo du ata inketikala te nayaka kozwa mbongo nanga malembe. Donc c'était une mère oyo azalaki na cœur. Ah ouais. Azalaki na motema il faut vivre ye mpona ocomprendre ye do comprendre. Ah ouais. Donc soki osengi eloko amoni akoka kopesa yo adotiaka leka kasi na kopesa. Non, ba témoignage ya bien on a luka yango yo. Ya solo penza. En tout cas na sepeli nayoka ba témoignage na habité Casa di Abraham. Oui papa na ngai. Namoni ba lion ba bimi, ba lion de table ba ours. Ba nini? Ba lion ba ours ba ye te to respecter ka tanta na mère. Nanga loba. Yo za muta Château Rouge, yo za muto za mambo ya ba. Je m'excuse. Membre ya ba commerçant ya Château Rouge. Yo muto ebima Pauline Nzongo. Oloba nini moi témoignage na compte à Château Rouge. Mais au monique ba maman abiso Pauline azali parmi ba maman oyo bazo pesa biso espoir ya oluka. Puis ça ne ko garantir un peu sécurité moko auto wana mona te mais le quoi ça isute les avons pas si main ba za maman wana compter makasi na communauté na biso surtout na niveau Château Rouge. Donc vraiment absence aux a pas si mine quoi. Voilà. Donc c'est une grande dame qui beaucoup. Château Rouge vraiment en pleurs. Donc il n'y a rien à dire quoi. Bandeko boyebika. Na luka ba témoignage, na tomola, na totala tala. Oui. Na luka. Si à Molex. So na moni bilongi. Ah, si à Molex eleki kilo. Mutunanga. Yebisa bango ke ngana zalaka mutu na yo me bayibanga yo. Bakota ngayo na samakolo. Yebisa bango. Komonda nteza kolanda yo si ya Molex. Yebisa bango kozaka mutu papa parole si me bayiba yo ngayo na samakolo. Natalaka bango neti kaka. Bon. Nazaka mutu na. Na yebi nazo seka. Nabia tukutana na matanga. Si ya Molex ma Pauline ke oloba nini baola nduna monde entier potoleka direct vraiment eza mawa mingi ikotala kaka maman ministre yazalaki bien na mutu nyonso raison pour laquelle omoni biso nyonso tiki nyonso misala makambo tiki yango mpo toya koassiste na enterrement ya maman Pauline. Vraiment, eza mawa et donc kaka na souhaiter en tout cas mes condoléances na famille biologique et puis en tout cas que son âme repose en paix. En tout cas, merci c'est à Molex. Willy Tsonga. Neni. Yom to beta robeti mo tourno beti tourno l'équipe ma Pauline moi ma déçu. En tout cas, on a ma Pauline là. Olobanini. Kala donc tant que tu ngai na zo ko sanate ba 90 91 de Robin ngai. Pauline mokwa na tango à l'époque. Donc à zéro yo na yepo na d'abord à zéro na banana avant. Dans la radio serre na biso. Serre mo ka lo ba bien, aso la bien. On monitor la bato ka biso to comme rappel to etika photo yo to ya rapport pour mater yo mona pas pour mater mais mona li pour la serre na biso. Willy Opele la babi Willy Opele la depuis Irlande et mutete là au Japon. Songa bien. Fallait to ya topé ça babo na nene. Songa bien. To ena sangwa mawa. Donc to ça pendant en direct ya masolo. Donc plus qui sombe, balobi plus qui sombe les pétroliers donc to yako kundama Pauline Nzongo. Donc songa bien de nebsa rabino en direct des favelas. Donc ce que botali bien pour mon ngaye yo na si ya Molex. Vous sentir chapeau si ya Molex na ba lunette na ye na ya ngai ezokokana donc ezolakisa ke mutu na ngai akala on dirait des favelas de muchachalados matin ezo continuer bon comprendre non na luka ba témoignage ah même na biso pe ya Casa di Abraham en direct depuis mon maison, tu as mon maison qu'on a dans la casa. Chico, témoignage sur le bani. Na mon maison là, na kaka depuis l'année qui cercueil Château Rouge,
Là maintenant, cimetière Yorobani. Personnage repose en paix, voilà. Avec ma maman Mokondo, c'était la patronne de mon mari, voilà. Donc, Nazalia, quoi. Donc, merci. En direct, Brade Mafinga. Babi le géant catalogue aïe la maman nae. Je pose à ma desuna. Question na rapport bouya ma desu ya ma Pauline ndé. Parce qu'on a la sauce ça perd ni na rondima. Kabana okota kuna pas bête ma desu. Voilà son bien. On a déjà deux fois. On a déjà deux fois. On a parole donc bon. Tout ça la mawa, maman Kei. C'est pour cela notre Europe sera dernier au revoir. Donc dans cette famille a toujours la kimia. Ça me taper ça ça me peut comme t'asseoir. On moni Paris Mobimba, ban à Bruxelles, ban Hollande, ils sont tous ça pas parole donc que son âme repose seulement en paix. Donc que son âme repose en paix et puis mes condoléances à toute la famille Nzongo, Didier Nzongo. Pourtant on a ba ous na oyo, mbala mona obule mutunanga kibokolo. Oya zoke na ngonde ngwana. Barata, Bagelo, BBC. Donc voilà, mes condoléances. Puis de la part il y a Mondelendel et la Negrita et que quoi poto. Après sinon mes condoléances nae. Donc voilà. Là ouais, tenga question ba saper tout nazo tuna. Manzongo azaki makasi na madesu. Parce que yo saper obeta la forme. On a peu ma desu. Ouais, Papa Rosio Webi. Journaliste à Solo, on a pas d'idéologie. J'étais Bawangani, mais on a toujours dans Zéla. On a toujours coquillé dans le restaurant à Ekolia, Maramutu. Alors, bien, on a Olia, Maramutu. Allez, maman, Fumula Moutema. Mais condoléances à la famille Kaka. Boneko Daloja. Zamba Sungaka. Toi, Matanga. Matanga. Ado Mama Bilamba Benati, mais. C'est passage obligé à nous tout les place na biso nyonso mutu nyonso oleka awa harmonie le otika ça hommage à Souka bakundi déjà esili si bakundi déjà wa mutu kitoko. Donc voilà Ndele Sekibino en direct des favelas de Muchachalados, en direct des cimetières Moulile Koti Mosola Kati. Et la même mission tende les Sekibino et les Capona la Sabino que voilà zala bien abatuna mukili pour mokolo yango mokolo yango baeba kolela yo mokolo yango si ya molex la sape blusa si ya molex ya kolela mokolo yango tazali Abraham aya kolela mokolo yango bato ebele ya boye nebo mona donc sentir vraiment que Zala bien à Batou, le Yengete, c'était le matin. On n'a pas beaucoup à dire, peut-être tout à l'heure dans la salle, comme ça voilà. On a battu tout à côté, on a direct pour participer à la biso. Donc voilà, toi on a day, toi on a matanga, toujours qu'on a ma Pauline Nzongo. Donc voilà, ici c'est Paris, ici c'est cimetière des Panthères. On dirait des gens bien favelas de Muchachalados, souriante de caliente, tu m'aides de l'art.